Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Satan, azai suna nanguyate. Soko zobanga Satan na seko zana nzambete. Amen. Arrête. Bima libanda kangandoki. Allez, na kati pika mbala moko. Wana to komi déjà nini iner hein. To komi déjà iner. Na fungoli porte malembe na bimi. Ko bimo no bima na nini na libanda pona courbe. Na fenêtre. Ils allaient chambre ya mama oyo ya kolo lupango ouais bon ouais loué pas ça siko ko bimaka no courbe na fenêtre na mona mutu ni mutakala elambate ni te mutakala boy physiquement na ndoto te na bima boy moi c'était hey siko na bima na fenêtre siko yas azui boy excusez na loba loba papa na ba geste ngali na na bima boy na mona ye mama wana au fenêtre aza mutakala atie masoko boy na fenêtre yango moni bokebaka na biyamba yamba mutu aye na ndako topoti mboka tonini yoka mbala moko soki nazo répéter pe nazo pesa conseil soki olakisi ke yo leki nzambe na mawa ozoba problème na vie ya osakana te yoka les 70 na bani na 17 les 70 revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Ba démons bazani baza soumis na kombo na baza soumis et pas bapôtre. Amen. Na kombo na Yesu. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce Hollandais? Très bien. Nakuti deux personnes. Mokaza Koka. Hein? Makolo penza hein? Et puis na panier na ye. Liboso Koka, papa mukolo. Na panier ne pe ba fandi ba osenga mbongo. Mutu moka liboso nanga. Jeune fille moka pesi 100 francs. Et pas papa. OK. Maman moka za liboso nanga pe apesi pe 100 francs. Aleki. Ngana ye na komiana. Abi papa na pesi combien? Na tie loboko na poche na bimisi. Ezai 500 francs. Oui. Bia 500 francs. Na pesi ya tomboli elongi ya talinga tanga bete yote non so mbongo note mami papa beaucoup to pesa ba 100 francs nanga na pesa sikoyo te non so mbongo note non so kende na mbongo na yo sur place miso nanga fungwami na moni papa na aza grand patron na Kindoki atonga ba immeuble chez Bissou Télévision chaîne Oyo Kokani na yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mosinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération muneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi on a pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autos $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo baboy benga na numéro wana o pesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo to lebongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana tike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa,
Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux avec un charmant décor, un confort exceptionnel. Bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame, on a mis ça na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balanyo c'est chez Biso Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne éducative professionnelle chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Déjà plus de 131 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. C'est simple, si c'est la première fois que vous nous captez, allez dans cet écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Et évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Alors appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur votre chaîne, la chaîne qui vous ressemble. Une chaîne professionnelle éducative chez Biso Télévision, la chaîne pas comme les autres. Voilà, merci comme ça à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Dinige et Elias à la réalisation, ainsi qu'à Chris derrière la caméra, sans oublier l'assistance de Jos. Merci à toi pour ce bon travail. Voilà, aujourd'hui, on est encore une fois de plus avec cet homme de Dieu, Oyo Tolobarapo, Cécile a raté. Précédemment, on a eu à s'éclater, hein, c'est kaki, on a reçu des appels, il y a non, même là, on va commenter, surtout pasteur, voilà, comment on est qui vira pasteur, pasteur à la télé, il a un Ah, Enoch. Ouais, pasteur, en fait, Enoch. En tout cas, et c'est que c'est mon Botebele, voilà, aujourd'hui, on est une fois de plus avec cet homme de Dieu, intègre puissamment, Dieu agit en lui, prophète, évangéliste, pasteur, frère, je suis Lokamba Kouz. À qui on continue toujours de parler de son témoignage, mais sur Je suis Lokamba TV, évidemment vous m'avez vu là-bas, alors là-bas on fait plus sur des thèmes, on développe, l'autre fois c'était, on avait parlé sur la médecine, hein? La médecine de Dieu. La médecine de Dieu. Là on avait parlé sur Je suis Lokamba TV, alors aujourd'hui, dans Chez Biso Télévision, on parle plus sur son témoignage, on va faire la continuité de son témoignage. Précédemment, tout le monde a qui, Papa Tanga, Église et Bandi, Moutouana Moïnité, il y a qui peut le détruire. On va continuer ça. Avant de continuer, je dirais merci comme ça à ma maman Minata Nunga Labile ainsi que à Nickel, frère Nickel, je te salue là où tu es depuis les États-Unis. Merci à toi, voilà, et les couples Chundo, je vous salue. Je suis avec papa, je suis Lokamba Kouz. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Bonjour santé. Santé ça très bien. Voilà. Il y a une personne, je voulais le dire devant la caméra, qui m'a dit Brad, prends cet argent, on va te faire coiffer. C'est cet homme de Dieu. Mais là, qui dit au papa, le docteur, je vous promets prochainement, tantôt Koutana, et qui t'a le roi à Josh, là, vous savez vraiment bien. Pour être, je sois sain, habillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Bonne santé. Oui, santé ça bien et santé spirituelle très bien. Amen. Bonne même. Oui, même après, bien. Mais tu as une place. Oui, bah, bon, place moko, tu kende po, tu, bah, l'accès qui n'ango. Mais kolo nango eza bar bon bien que eza mo espace na libanda na kati fallait to zwango mobimba dès commissionnaire bisaki ngame na kelobi to sololi albino to tikele samedi na dimanche les après-midi mais on se paye la place quand même bon place eza bien mais bar, condition na yo na to tikele samedi na dimanche les après-midi et sali un peu bien té parce que biso to priaka tous occupés la place tous les jours. Samedi, dimanche. Et tout qui est samedi, dimanche matin au soir, Tiboutou. Et puis dimanche, à partir déjà à 14h, Tiboutou. Biso te libre en condition. Au moins que et comme bien té puisque biso to yana ba instrument na biso ba kiti ba comme tout s'installer. Alors samedi, to comme anaté. Et quand on finit la prière, bon, place en opé. Normalement na batu tozana bango. Place en opé na batu tozana bango et cause risquer tout ça la 2-3 kilts. Alors 2-3 kilts c'est que yo le but 14h déjà fini. Bon, conditionnel voilà.
ata biso soki andimi ke tozwa yango nyonso là yo to futa kaka là d'accord voilà voilà to tiki me ba luka mususu je pense caso tano na tiki a commissionnaire moka benga na Yolonor il y a une place à négocier soki OK mais église pesa mon faut espace mon né oui est-ce que tu peux pour na sala moi appel de mon côté batuba lukata moi ko sala boy pour na ate espace bon garantie ate ko mona na mais ko lukape ko bakisa ta moi to embellir place te moi couleur oui normalement soki tozi il faut soki ça espace vide et ça batonga il faut to salanga oui bon soki que ça déjà batonga mais il faut embellir couleur tout ta forme église c'est ça voilà on va à la terre bongo salité non yo mon ensemble ta propre ta tenue non là très bien habillé toujours merci beaucoup voilà on va parler toujours continuer témoignage mais avant to banda tenga to kota na prière le sambo poto démarrer na kolo kumba biso na prière to sambela nzambe na sengi na yo Seigneur o kamba biso soki toyebi histoire ya Moïse soki toyebi histoire ya Josué histoire ya Esaïe ya Jérémie il y a apôtre Paul, il y a Pierre, et ainsi de suite, parce qu'ils ont témoigné. Amen. Et il y a des gens qui ont écrit. Et Seigneur, mon histoire, Seigneur, quand je témoigne, c'est pour édifier aussi les gens. Amen. Comme tu es dit, l'histoire de David, édifier Kabato. Ils ont ça espoir. Mais ils ont sa solution. Na sengo kambabiso par le Saint-Esprit, bato balanda, base l'édifier, et puis base la solution na bango. Au nom de Jésus, on a déclaré Amen. Amen. Voilà. On va continuer notre témoignage. Mais quand vous priez, prière na bisa suka wana c'est très efficace. Oui. Très efficace. Et ça na mutu moko atinda ko audio. Audio on peut na zo kango awa salila ki a sali penga. Na prière na bisa suka ndeto salaka o azana mai o sana ngopete soko lingi. Oui. Tokoyoka audio mama otanga tindi. Aolanda na émission. Mais azio ni ba flèche so pe nini. On peut suivre ça avec oui. Voilà. Avant tout côté ça va témoigner j'aime ce côté ça na kati wana. OK. Shalom papa nangai. Mosai na Nzambe papa Josué. Papa nangai na loba nazalaki kobosana pona na peso message moko nazala ngo awa. Semaine passée ezalaki vendredi na butu wana na fandaki na ba pokwa ipana biso awa nazolanda yo na télévision nazolanda émission na yo na télévision eza émission moko salaki na Chebiso TV na ndeko na biso nani frère Brado na bane kolanda émission na yo tozaki na ndako awa na mbai nanga tozolanda mais tout à coup kaka boena tala na yo kabo ba betanga flèche ba betanga flèche soki ya ba démon soki ba ndoki na ebité ba betanga penda flèche na panzi na nga ya droite awa donc na senti pende loko ekotinga douleur et donc douleur makasi panzi kangami donc et puis douleur ngo ezoya ko matezo donc nazoko kasusu te na milali sika na table na fandaki nango ezaki table à manger na milali sika kawana papa langa tozaki lela ndaku yepa zaki concentré tozolanda mateya na yo alors azo comprendre ke loko ni ekomeli ngai to landika kaboti tango komi na suka ba prière osaka na suka papa ezaka na impact makasi pa na biso ndenge tolandaka yo eloko kaka ngene biso ngwana ba prière on ezaka na impact makasi tango lobaka boy comme era kosambela o alingazwa mai o alingazwa huile o alingazwa maboko na ya simba ngai papa ba prière on ezaka na impact makasi pa na biso pe na osengo bakisa ngo isusu dose Seigneur o bakisa ngo isusu dose papa pour prière wana ya suka yango ne yaki ko bimisa flèche o ba beta kingai wana pendant que osaki koloba ba takinga flèche prière ya suka wana yango nde yaki ko bimisa flèche wana tango sambeli na suko lobi oya sana mai eloko nyonso mais na kokai même pas ko ke koluka mai parce que déjà pansi nange kangamaki donc ezoke nanga meme boka ngana se na sima na mabele na milala satana se po douleur chance na zakana moi bokali moko mai likola mesa yango kana simbaki na teka loboko na simbe osambeli sili et puis na tikali kaka wana likola mesa wana na tikali kaka wana après quelques minutes na koyoka kaka kimia ekotelinga na pansi wana mbala moko na sentir bien flèche babeta kinga wana après prière na yo wana e bimisi nini flèche wana nzamba bimisi flèche wana ekei oui papa nanga avana bengo na tongo ya samedi wana ezalaki nde na vendredi na pokwa
tant la line na butunde na iko mwana na kati ya lisanga ya bandoki ba botolinga sak na ngai bazo menacer ngai yango na benga ki na tongo Dieu merci tant na bengi yo pe na zwa ki mbala moko o soluli na ngai o lobina banga suelo côté eloko ningene bisoka yango wana vraiment o bakisila biso dose ya prière na yo ya suka wana poto zaka menacer tant to landaka yo bande ko musupe bazwa ka bataki mais peut-être bakokipe ko ebate mais nga vraiment na santaki yango na bina peso message o merci papa nangai nzamba zala na yo abate la yo papa. Wow, merci beaucoup, gloire à Dieu. Ça arrive comment ton ça la prière on a papa? Bon, elo na kolo bezali ezangate ezane nzambe. Voilà ce que je peux dire. Mon travail c'est de prêcher, de prier pour les gens. Mais le travail de Dieu c'est d'agir. Amen. Et voilà elo na kolo bangwana. Wow. Nzamba za lokumu ndenga bikisi ndeko. Ton na yoka kyango les bosso na yoka ba chair de poule na mi. Place na zalaki ton na benga ki oku par après. Ah oui. Na bi non. Ah. Et puis maman na suka lobi que eza pe na batebele komaka. Maintenant sinon baza courage ya benga te. Et voilà. Ebele ba moni ngo loboko na Nzambe. Mususu azalaki na iloko moko lokola ba na lobanini. Côté na biso mibali. Na sexe. Na sexe. Moi à sa couple na moi na ye ezate suite à maladie wana. Na hôpital ba bi formé na ngote. Tala na iloko bon. C'est ça. Alors donc et ça lié pendant plusieurs années. Voilà, merci beaucoup papa pour babiloko oyo en tout cas toko sala nyonso. Mais toki jamais aussi ça sans prière oyo. Toujours quand on a témoignage mais ndenge za na message avant témoignage to diffusaka moi quelques témoignages oyo ba dozo bikanango le temps sous na appel na prière de balandaka yo parce qu'on rappelle que vous ne passez pas seulement la chemise, vous avez beaucoup de chaînes surtout ya biso awa oyo les kaka et na ba calcul nango c'est au-delà de 2000 et quelques comme ça vous payez par mois. On a dépensé ba $2,800 chaque mois pour la émission. Pour la émission on va suivre cet élément, il y a une femme et son mari. C'est un sida. Oui. Mais à part sida, bah maladie bimé bango na nzoto. Oui. PC na zona. Voilà, zona la PC. So alors vivre ndé ni maman ana. Bon, vraiment ils a passé puisque comme on a jeune fille bongo et puis nzoto beba akufa avant. Voilà. Bon, na ba mama yemo bo plutôt il fait melakisi chaque jour au ba pesa bato na bazana ba maladie. Mais c'est compliqué. Aumeli nango mais compliqué baby senzoto zote poli. Ndesiko ba komo luka ba tambola ba praticien ba prophète. Ba ketina ba église mineno. Ya mineno bino boyebi ba tamboli ba le bango ba mbongo ba sobiso ba mai ba mafuta ba mabele somba mabele $40. La sombi ba ni tout. Mais et l'autre côté. Alors ba ye kolanda biso pe émission. Nde Nzambe aye kosunga to sali prière babiki. Voilà. Suivant une image cet élément et on va commenter juste après ça. Voilà, Nasalia wana elenge mwasi. C'est Kombo na nibe ovadi wapi? Kombo na Ser Bibiche na vandi. Ser Bibiche na vandi akisenso. Vandi akisenso. So komba kandi. Nalandaki okana ntela radio. Olandaki kana radio. Mais oye a. So liyo témoigner ça basani pona. Nangina témoigner Nzambe pour la souffrir mingi na maladie en PC une année 3 mois. Na malade en PC une année 3 mois mutu abela en PC ayebi pasi wana buto olala te na moi ipo olala te. Na kenda ba hôpital na sasa ba examen comme na point ku ba minga ka balobi makila e baby. Ba mo ba makila na nga eza na sida. Tana ekolando na radio traitement tema lemba kinga bi papa. Omoni pasteur ona landi te ba kenda kana ba fille de Saré pasteur Sony la landa pe papa o mingi na radio tika na toke ko mega pe Nzambe o lokwa minga nga pe ba lembi. Oza ba si ba kuna so toke ko bika toke na kuna na église moko batanga o pe yeba ni pe kaka toke na pe kuna somisa so ba fiche bateka so ba mungu wa mai kendeka ko sokola nga ndengo kei na ba mai bateka $20 eloko na kenda na soko na sela na ba mai sto na mabele so ya nkamba papa esale eloko te pasi yeli suma kasi tanto e abwe premier jour ya mbanga obina sa jeune ya 2 jours tant na sa jeune ya 2 jours pasi yeli suma kasi
nazongi isusu nga bina olemba pete ka nzambo bato ba témoigner la même ngape tina ko témoigner kaka deuxième jour na yeli suna kutena prophète alendi singa lobi ka nzambo ozoyela awa suka oko témoigner kaka ena yeli susu ebi singa bakisa 3 jours na bakisi su 3 jours nga biango nzambo ngazo mona ngate nazoya bato bazobika bazo témoigner wanga na ko témoigner mukolo nini nazonga subo bilanga bakisa susu 2 jours 2 jours d'ici dans la premier jour boy passer ma kasina la na butu na ola la te ka bandoto mabe butu moto na ekola la boye na bizambe jeune on a sali lelo eza esuka so na bikite na okeli so église te deuxième jour mo suka na jeune bona ta boye 14e ndongo te na radio nga bika lelo nzambe wa souffla ka second souffle atana nzela radio nga lelo na dona zo second souffle kana kaja chambre ndena za papa tango banzika mateya tango osufla ka banzi nzembo oyo oyemba mingi so banzi o system yango wana tango banzika nzembo wana bona senti na banzi ko trembler na chambre quand na bande ko sambela na banzi ko anda prière no wana na banzi ko parler à langue na chambre téléphone yekuwe na ebebe soute na kati ya chambre tango aussi si mama biso a ebe ta porte o bande ko parler à langue bina ebi tena ta téléphone ko mi de ana se la butu boye banda butu wana tilelo PCB ekenda lelo na la tipe na bango belo pete na papa Ogiweta. Papa Ogiweta. Oh, papa Ogiweta. Siko makambo mama lobi oziwe bien. Ah, mama lobi ne bien po na nyoko makasi. Na dépenser mbongo ebele une année 3 mois ebele mbongo ebimaki. Amen. Njoto nyo se bebaki mai na mai comme na niveau ka mela poison. Na esembi ko mela poison te na kolemba otenga na luka mbongo. Mais tout le kaka nzambe ndenge mabi ndenge ba komisa biso ti okoma bien. Amen. Na ndenge pe tozolandela tokei na po matete pas mugisha asembi $20 affiche asombi atekeli mai asombi atekeli ezelo asombi na 18 ans ngamo na komi alobi mutu nyonso en église mbongo nyonso bwena na kata église mutabi manango tatika nango ngape kozanga koyeba na tuni mama te nyonso nazaki na poche na tiki zelo wana kutu ekende ko bakisa lisusu tam tozola ndesko ngala ngina benge na telefone boye na bengi ye na esi mama ko sola na ye tam mama katika ngama ko sola na ye boye mbanje tobola ye grapota 18 epingle mama oyo kaka et comme na niveau ngana longwa bon marché na zonga kisenso kwa comme na niveau ka mela poison akufa alors on a pamboli nzamba mema makasi na oya sali pona mwasi na ngai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Exacté. C'est ça? Exacté. C'est ça? Exacté. Voilà, on vient de suivre cet élément tous ensemble avec vous. Tous on a grandeur, il y a Koloesu, Nababiloko, nous sommes tous on a n'engé le beau quand ça mais ça s'est manifesté. Même batache ça est sauté. Tâche longue et limoué. Ni tâche. Même si on a recommandé huile d'olive basombi, on a vu pakolaka mela. Et oui, on a la jourboue. C'est comme mutabongo, on a recommandé à gêner. Eh, Siko, tu arrêtes avec les médicaments. Parce que toujours ça, il faut Hollanda ainsi dit le Seigneur. De ici, mais les sous qui citent. Voilà. Même bateau, Moussou, et Zalaki, na mai kaka, aye, bah, pessinga de mai, na Melinza Bobi, Moutouasida, Azan église, Aza, jeune fille. Ceux qui soni, aya na bureau, Azwaka maunga na Melina, Tika Melabika. Ceux qui soni te ayozwa. Bon, ayoka soni. Parce qu'Aza jeune fille. Mobali na kufa nango. Alors, tango ye komi ero ya mbanda ye. Siko na bon mutango nani ote papa ezangai na bizwa kasimela. Et si jeune était et l'autre côté na bi kende ubiki na.
onatie liboko te ka nzenge nzambe alobaki pesa ye amela kende ameli akende ndambo etika uta keno c'était dimanche recommandation lundi akesala examen na mokole eloko te parce que azali na monga fula après lisusu akesala examen na mankoko eloko te ake 3 places asala examen exact jusqu'à présent azana voilà eloko na kolo mais bango nzamba recommande huile d'olive basombi nzamba lobi bo gêner ba gêner et tant ba yeto sambele sili akei un miracle c'est fait à la maison dans leur maison et pas na bango voilà la atiaki radio azolanda émission na radio RTA ya biso un miracle salami ale ake sala subo donc nyoso na ba mpese on a tout elimu na ba tâche gloire à Dieu. Voilà, Dieu les a guéris. Amen, Dieu les a guéris. Alors, voilà, comme on le dit toujours, on a des preuves où nous avons ça là. Et pas il y a Moussal Naye, prophète, évangéliste, je suis le Kambakounz. Voilà, l'homme de Dieu, tout ça, on a témoignage dans biso. On est pénal à tout c'est là. Il y a mon aîné, il y a mon yo. Tout ce qui se côté où séminaire, on est salami, de quoi on a tout un verset biblique. Et il y a beau verset. Et puis, à Sengela, le canal de délivrance. Tant on a commis à Zalaï, bon, à l'école de délivrance. Tout fixer peu jour, il y a Tokota Mabundeli, Naye, Yakim. Ayate. Porté disparu. Dans ça peut délivrer. Azwa délivrance. Bon, après un certain temps, Akena a venu qui funga dans l'église Golgotha et pas na pasteur Massia et pas na pasteur Mulumba. Hein? Au moni na makala. Avant comme qui quitte qui funga. OK. Quand moi direction muke on a église ezaona. Nzoka kekuna. Biso peut éviter. Mais a éviter que papa on a aibingai. Na pasteur muso apôtre Massia aibi ngai. Aibi. Pour baza ba camarade ya pasteur Beni. Très bien. Siko ya kekuna soit disant za matindie baba ndo sambela a servir ba travailler ensemble na papa. Bon, papa ngo pa obi bon eza problème te to ko ba musala nzambe te. Abandola dans l'église, ba veiller moi ba nini. Mais baza iko tuna retraite. Nde papa nga bengi. Ah oui bon, namoni yo ye mais outi wapi. Bien qu'on se présenter mais outi wapi et puis combo na yo et tout. Parenthèse na fungoli. Parenthèse toujours. Parenthèse na fungoli. Wana ava akima. Na kenosa la prière na yolo ye mutu aibina batongo. OK. Ba benga na sambeli nzamba opérer miracle. Mamango nini fallait ba opérer nini miome. Elimwe. Bon, tango elimwe nde mamango apesinga $100. Bon, siko ye lokola ye muta sala yo na zui $40 na pesi parce que nga na respecta dim na offrande. OK. Lokola apesinga nini $100 na longoli dim ya $10. Na longoli pe $5 ya offrande na tie pembeni o na opesa. Et donc etika lokola $85. Na zui $40 na pesi. Nga na tika na $45. To kabwani na ye. Bon, nga moni azui boye onzoka ndenge to kabwani na kikwiti. Nenga kebe nzoka kende pa pasteur wana. Nga pe na kena ngai. A changer mbongo. Azui atie na enveloppe. Atie 50 francs. Na enveloppe. Ake ko pesa. Pasteur na habite ya ka yimino papa na ye na dim na ngai tout et que ça grade ata yo moko na moment muta pesa 50 francs. Siko atie papa dim na ngai na pesa OK. A pesipe pasteur pas une sengonyoso. A bondeli pona esili ndi asaini abimi ake 50 francs. Pasteur fungo enveloppe na sima boye 50 francs. Voilà premier point. Nazongi siko. Tango aye baba servir ndesiko pasteur déjà mona ke papa na mona suspect. Abengi na bureau. Abiyaka na bureau. Ba fandi abi yuti wapi pe ozanani. Nde ayo lobano engai naza représentant légal ya église Mema. Abi ene représentant légal. Église Mema. Ezana na kipata na ngaba. Alors yango na format bana na tiki bana na ngawana. Principalement ngai. Principalement évangéliste Josué Lokamba et pour na œuvrer. Bon, naza déjà prophète et puis naza apôtre, naza na mission ya kofungola l'église par-ci par-là. Yango pe siko na ye awa pour na tout travailler, on entenda nini. Ah bon, ça va. Et ça problème était. Mais zela na muke. On m'a dit na zelise muke. Papa bimi représentant légal la même. Papa bimi, pasteur. Abimi, abengi. Mon fils, bonjour mon fils, bonjour papa.
Tu es où? Je suis à l'église. Tu fais quoi? Bon. Je reçois les gens, mais c'est comme si Nassisi, bato basé sur des tickets comme tout le monde, il y a qu'un rapide. Nazawa, na église. Au sein de l'église, à Bengipe, papa Massia. Nga kuti bango, na pasteur Massia, nani tout bazana, ba beta masolo. Nga pe na bonjour papa, bonjour. Natana. Enoki azana. Oh. Papa yo kimi boye ndeni omo na te. Abia naza. OK. Tu vandi, tu prier. Nde papa le bon. Papa yo ebiye pour na moni au salut, c'est comme si ngabi oui na ebiye. Abi azana ngabi te. Na kolo bate aza pasteur, toni ni mais sincèrement devant vous. Aza pasteur te. Ah oui, pasteur te ya lobi ke yo za mona na ye afungu le. Ya lokola nga ne biyo, yo za mona Beni. Beni aza moninga na biso. Apôtre Massia yeyo. Mais siko ya zo yo za mona na tikelo église. Ya ngala na moni yango suspect. Ni na benga bi papa enoki. Yo yeti awa na kindoki na yo. Okosa yo ngala mona no. Yo tsanga maboko. Afandi nye. Allez, nde papa ba yelo ba. Abi tala. Ye ayawa yo konvute ngai. Pour apesa nga 10 50 francs. Papa, obosana ki yo soki nini? Yo bakabela ki ozala ki combien? Pour pesa 10 50 francs. Tu peux l'enveloppe ozo ya pe 10 nanga bondela pour nanga musakoli. Comment kindoki? Yo eza kindoki yo soki yo ko lokanga. Parce que serre na biso moka a loti o mabe. Nde abani ko bimisa o ba loti mabe ayo on vote serre na église ndenga lala ki wana na nini tout et consort. Nie donc asambwa place wana. Allez wana pe nde to ko za décision ba ke tina RC ba obi place nyonso ba okuta ye azoteya ba okanga. Ba botole pe carte. Oya zwaka ya nini ba botole yango. Voilà, c'est comme ça que porté disparu. À un certain temps, na yo komona aele kana émission na télévision RTA. Nga na moninga nga tozo la na RTA to na aleki na émission. Ah! Papa aleki na émission. A komi ko ndeni et puis RTA. Nana permettre aleka kuna et puis makamba zoloba. Donc ba hérésie abi pe côté ate. Onga prophète tout ça loba. Tiens, allez, na bengi ba moko directeur ya programme ya RTA. Oui papa, moto le qui s'en est sur ebié. Oh, nga avana benga e. Général Sodi pesé, asia bengi déjà directeur qui no. Moto le qui c'est makamazolo ba est-ce que ozoeba? Lo ba makamoko ba kata émission et ça la soki 15 minutes ba kati. Allez, non explique on nga moto na c'était un sorcier, tala nde akima. Après na yoki sangoke akomaka na église na 17e mairie et pas maman langi. Na été sur akenda luka délivrance toté après na okike asala accident abukana tokutana na membre famille na asala accident abukana parti onyoso luboko tutu akeno sa coup de main na Africas bon nde ba accident nzela ba Congo jusqu'à présent na été sur akufa toté na za nouvelle nete. Voilà. Alors nde sikoyo biso to continuer na biso makambo ya Nzambe mais place on a lobaki que na kati na kosalela Nzambe et puis place on a zwaki pona kufutela na kidima numéro 61 bis na commune Ngaba toza ba voisin na église fait pas kon Nzambe malam o ezana Ngaba na vini kidima et puis toza ba en face ezalaki en face na église Sebeko. Voilà c'est ça place on na zalaki. Alors na betaki lisolo ya bayaki mbautaki mboka c'est ça maman wana azalaki mama ya pasteur. Pasteur église Branham. Église Branham. Oyo auta mboka. Oyo mwana mususu azalaki na nini ndenge na expliquer wana. OK ça va. Nyabi ke moi na répéter exacté. Alors jour mususu tango bango baye. Bakomi ngai na sali kaka 2 jours 2 jours na koti retraite. Na koti retraite pa na salaki na umelaki. Retour nanga na kiti na église. Na église pe prière na yambi bato prière titi esili na ke côté à moi nanga na kelia et pas fiancé voilà na kelia na kelia tant on a sisi kolia na zongi nanga pe makolo ti na komi pe na veni na koti on a déjà 21h30 voilà na toqué pour porter ils allaient toujours le portail ils allaient toujours kanga na toqué ba fungolinga
na saluer bon na moni bato bafandi en groupe et tout bon en famille nga na leki na nga na sima po studio na nga zana sima na leki na fungoli na koti na lali mbala moko na intention que comme d'habitude zéro SBT na bima libanda na bana prière to lali na biso mais tango sikoyo zéro rebeti na lamuki mais na bana prière na chambre sikoyo naza concentré na bimisi bible nazo tanga sikoyo tango nazo méditer naoki bazo bisangai bima libanda kangandoki yango na nini Luc chapitre 10 verset 19 nenge Bible ezoloba natanga nano oyoka et puis que je vous ai donné le pouvoir et l'autorité sur les serpents sur na sepela kana Bible mingi parce que eza domaine na biso yoka les 70 na bani na 17 les 70 revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis en ton nom amen ba démons bazani baza soumis na kombo na baza soumis et pas apôtre amen na kombo na Yesu. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous l'avez dit? Très bien. Nasepela kana verso parce que nous avons ce pouvoir likolo ya Satan, likolo ba démon, likolo ba ndoki, likolo ba kisi, likolo ba bilimu nyo surtout ya mabe. Abi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Non. Satan aza iso na nguya te soko zo banga Satan na seko za na nzambe te amen alors ngai sikoyo na yeba ki pete ke événement ne ko salama mais tango sikoyo ba bisinga bango na kike arrête bima libanda kangandoki allez na kati ki peka mbala moko wana to komi déjà nini inere to komi déjà inere na fungoli porte malembe na bimi ko bimo no bima na nini na libanda pona courbe na fenêtre ezali chambre ya mama oyo ya kolo lupango bon oyo loué place pour fenêtre na ye bon soki o continuer sur couloir ndio bimi kuna na libanda ya nini moi espace on ngala ke no saba prière libanda kuna siko ko bima kano kurube na fenêtre na mona mutu ni mutakala elambate nini te mutakala boy physiquement na ndoto te na bima boy moi c'était siko na bima na fenêtre siko yas azui bo excusez na loba loba papa na ba geste ngali na bima boy na mona ye mama wana o fenêtre aza mutakala atie masoko boy na fenêtre tango atie yango boye de aza envoûté kuna aza envoûté kolo lupang donc mama ya ofutela na nini o ya sama na église Abraham tango siko atie boye alenga pe na zo bima enobi tango kala bi atika bi mawe azipi sexe na atiki kolo mawe ngabi mama na kangi kangi zandoki na kanga kabungu ngabi mama na kangi zandoki mawe mwana limbisa mwana ngabi nazo beta yo nazo beta yo donc ako koloba te mwana limbisa mawe ngabi na la musabato donc afukami même na afukami mama leli ngabi mama zoka yo zandoki mutaka donc histoire wana ya vision nzamba lakisaki ngai ona bisaki yelinga siko na bio moni siko abondelinga bi mama omoni bandalelo awa soki o mekili suko bima lokolo leli obondeli ngai ça va natiki mais il faut se repentir soki o bongoli motema là ça va na ko prier pour na yo et puis awa ko meka suko lokate oyokinga allez kota oyoki mama ke akoti nga pe na bimi nanga bosuku na bandi prière nanga ti 4 na zongi na lali tongo etani bon wana bango na bala mukite na bima nanga tongo na bimi nanga ti na zongi kabutu après les sous toyoki na yoki sur zamba wana to sali jamwa ba 1 ou 2 semaines l'équipe des semaines mama obi matin na ke zamba mama kanisi ke nde na ke zamba na umela nzoka na saika 3 jours allez na zongi na ngana batongo et puis na kiti na nini tokene ngana moninga na ngai to kiti pa na bango
Après natiki wana nazongi. Nazonga na koti na vite. Na mona qui était na ba msusu peut-être bazali na salon ba ta TV nga leki mbala moko na koti na lali. Na kangi porte na lali nanga. Ti era prière ekoki nzoka bango pe ba telemi ba kenango ba kena prière avant ngai. Ngai pe na bi na ke prière. Na zongi retard. Donc ba 0 heure moi. Wana ba ngoyo su balali. Allez, na koti na lali. Peut-être kanisa ike na zongi te. Allez. Comme d'habitude, nazo prier na ndako. Wana zai na ndako. Kana chambre. Ti to komi 2 heures. Ngai bon na bima libanda. Na oki susu ba le ngai kanga ndoki sikoyo. Na bi oh, c'est que kama moyo. L'esprit. Na fungoli ka porte na ngai porte yango pe ezai makelele te. Na fungoli ka ba ko bimolo ma yeli susu. Mama li susu. Quand la fenêtre. Quand la fenêtre maman. Donc azo mvute maman na point 0. Objectif ezalaki kaka akufa. Mission bayelaki. Yango moni bokeba kana biyamba mutu aye na ndako to poti mboka to nini yoka mbala moko. Soki nazo répéter. Pe nazo pesa conseil. Soki olakisi ke yo leki nzambe na mawa. Ozo ba problème na vie au sakanate. C'est ça. Deuxième chose. Ce tango kangi bon. Tango kangi ya bibale. Di kaba. Soki olekisi ke yo no kaba ko leka nzambe, tu auras des problèmes. Ah bon? Na fungoli parenthèse. C'est ça. Mukolo moko na kete ya na lingwala. Na tei na silisi. Ba pamboli ngai. Na yo zonga, na retour na kiti na victoire. Na traversé pour na parce que ils allaient dimanche. Na pour na traversé na yo taxi à Yolo. Ya Yolo. Siko place yo pena na rond-point victoire na nini place ya monimo au batia liboso na ngana pembeni na na kuti 2 personnes. Moka za koka. Makolo penza et puis na panier na ye. Liboso koka papa mukolo na panier pe ba fani ba senga mbongo. Mutu moka liboso na nga jeune fille moka pesi 100 francs. Et pas papa wana. OK. Maman moka za liboso na nga pe apesi pe 100 francs. Aleki. Nga na ye na komi ana. Nabi papa na pesi combien? Na tie loboko na poche na bimisi. Ezali 500 francs. Oui. Bia 500 francs. Na pesi ya tomboli elongi atalinga tanga bete yote nozo mbongo note oh mayo papa bakuta opisa ba 100 francs nanga na pesa sikoyo abi te nozo mbongo note nozo kende na mbongo na yo oh sur place miso nanga fungwami na moni papa na aza grand patron na kindoki atonga ba immeuble donc yo soko pesier ata 500 francs ata 100 francs on mendenga zui a bloquer bozui na yo même il y a 20 ans oko souffrir aux zelo côté soko zalaki na ba démarche doni au sala donc makambo échoué ya récupérer ba chance no tout aketonga ba immeuble mais boye amisa li pauvre webi ke na banoga papa okozwa na ozate na kokufa na boy siko talaka ba shege ba nani tu bazala zalaka na bayet ba botolinga ngona maboko ba pesi okozwa na kokufa na ba tinika zwa ba bonso tinika ndoki Tino be bopesa nazungisi na poche na bi talanga ya otala te na bi bon ata otalinga te na zo bisobo jour na kokuta yo awa okufa parce que o bloquer bato trop pas jusque là na mona ko juste oyoki na yoki allez telema kende ndia telemi abandoke banda na mona papa na isu anate bon yango na lobi ke soki o lekisi mawa o lakisi ko lekisa na mawa tu aura des problèmes. Amen. Nazungi. Wow. Nakangi parenthèse. Sikoyo, maman la tango nakangi pour la deuxième fois. Toujours ni même position. Aleli bon, sikoyo na wi maman. Nazola musa. Na ina tanga kutu kombo ya maman. Ya maman ouais. Ola musa maman wala. Nazola musa ye. Pe obi hypnotiser bato tout na lupango pongi yango moni ke sobo za na ndoki na lupango. Oyaza ya haut niveau parce que kindoki za ba niveau. Ndoki mususu abimana nzoto te. Izaka aza ndoki me ndenga lali esprit na yende bimi. Mais nzoto etikali. Naba oyo baza penza na haut niveau lokwa bamana ke abimi boye na nzoto mobima penza abimi atiki penza okebo ya zate mais baona nde basala ke hypnotiser bino tout. Mutalo mukazate tia kozonga. On comprend le siko.
siko tala niveau wana bango tu pongi siko po balamuka ifenga ngala lumbisa bango siko maintenant ndenge tozo na oganga wana bayoka te ata mutu muka zoyoka te nga siko na bon na zola musa bango abi mwana pardon nga bon mama abi pardon mwana na kokufa nga bon ça va mais nga na bisa ko bongola motema te siko obongoli motema te o na ibaki te ke yo zali nga bien o ibaki te ke nazali siko nazali kasi donc banda lelo soki ovandi akokufa parce que prière on osala sikoyo ndoki akofanda esika moko nanga te ni na lupango soki ovandi akokufa ou okite awa awite na okite na bi okite ok ça va na longwa ok ça va zonga le tibo sola mutala mukite eloko te allez zonga yo na dejo lo ba makasi nde muta lo kakati azongi nga na bimi na sali prière ti na sali pe même prière wana esili na zongi na ngai na lali na lamuka mo arrêter pour na 5h allez na koti siko na ba 7h monika bango balamuki mama lamuki pa sukola ke musala mwasi ya mwana ya mama na ye pa lamuki auto bota ainsi de suite quand on a créé problème it muta finge tembala moko mwasi ya mwana mama alo bane afingi ngai abando ganga ngana lamuki sikonde na tango na oki abi koko nga fingi ngade abandi koka na kofani susa te banda ko tatu ai mama na petanga bimiale ya satake na mwesa mwana na ko finga zoba nyama mwesi boy o finga pona nini o fingi pona mama na fingi ete trouble mama siko bi ngaya wate na bimi na longwe ya ko finga ngate ndeka fingi nga pe mutatu na etake afinga lomino nini rien bato tu bakotelika ye contre nel na mobali pe ya yeze fia aya sommet ye no na bambata da ngala lomuki place nazali na bando seka na bia tala koko asali rubrique moko pas bima oui ba bondeli ndenge nyonso akoti azu valise na abimi aye na kianza mwasi ya mwana na bon mwana ne musaza na kianza ndi aye wana ayiva na kianza ba pekisi ba bondenge nyonso aboyi akei ti ngana lamuki na bimi na bibotika serore aza innocente mama aibi makamazo sala c'est une sorcière na kangie 2 fois na kindokia et puis dernière parole les allait que il faut acquitter ce qui a fandiawa au kufa yango acquitter olo basolonga bien et si lenga na lobi nanga boke tuna boye biseke ngamu na lobi et si na bimi nanga na kenanga c'est comme ça qu'il a kende sans retour. On a continué. Oui. Alors, à un certain temps, le col à maman, il y a semblé na église mususu. Ba benga biso ba dénominationnel, ba boy koyoke la biso. Moi na mususu. Malgré ba acte wana. Malgré nyoso wana. Moi na mususu azali kana moi mbongo. Na bisi na bino na moni yo au commis par terre. Bondo qui a famille ba envahir yo. Au père de tout, même musala. Il faut te prier. Avec vos histoires là, nous avons notre pasteur. Hier, moi, je n'ai pas orgueillé. Mais, après un certain temps, je suis allé et baby. Et simbité, à Zongi, Kovanda, côté maman. Et simbité, à qui est-ce qui wapi. Maman, ndenge a tikala kiwana, à un certain temps, malade, hôpital à Mukekaka. Et simbité, transfert mama yem ngami c'est dangereux ici na lobaka likambo na s'apprêter na prier kutu butu nzamba lobi ngai va ke sambela pona na bimi na juit transporti na komi na koti na mama yem na kuti pe bana mususu ba yambinga ça va OK na kota boy mama azana mbeto azana na mbeto oyi ke mwana mo balobi non ne prie pas abona abi mais na prier mama bikobi non rentre rentre, ne prie pas. On a déjà prié. Donc il a refusé catégoriquement. C'est quoi ça là? Même ne connaît moi ça. Mais on s'ala bon arrête. Akendi. Au salami. Et bien OK. Na bien nga ba na bon prière na biso, ba pasteur va dénominationnel. Ba ngende ba benga biso. Parce que leur pasteur a déjà prié, on a fait la prière et bah interdit mutumsa prier. La même nuit maman kofi.
Oh là. La même nuit maman kufi. Et famille pe et panzani. Na bien moi baboya koyoka. Allez. Nde bato mususu bango pe babimi bato mususu ba koya bakuti pe ngana mais batango pe bano prier makasi. Wana nde bofanda mo bien. To fana bango bien. Voilà. Tous les cas. Ngai pe siko tango na tikali wana et maman suite na biso te. Na maman wana ya ndoki na biso suite nete. Alors, to tikali wana pa nde nzamba yesunganga na yeko yepo zo mwanda ku na yeko bima wana pona na bala na yeko parce que moi na bani komi organiser okay. Mais avant na bima na ngana bo san likambo ça très important avant na bima wana na komo kangisa siko na yeko sala prière babi nzambe siko ngai boye na bala te ndenge nini efsengeli na bala bien que j'ai des enfants mais na lingi siko na bala mais siko na sala nini nzambe na pe na mbongo te siko na sala nini alors na bano bondela ti ndeko moko na bondele pona ye nde abenginga abia papa yakana no moi nini za mais apesi ngai 20 euros na bon 20 euros mbali busana ngana simba euros na bon na bando simba déjà na bombaka muke na sumbe loko comme ça nde na ya kosala makambo nga libala na ye na garder ngwana allez na butu nazo prier nazo fukama nazo yemba nazo prier nazo yemba paf naki bawe bisangai Josué omoni mbongo zwakiana seme yango nyos ponga na pambola la problème yango monike batu mingi bayi biteke nzambe ne muta pesa ka semence c'est pas na semer Deux Corinthiens chapitre 9 voilà pona linga na témoigner verset ezalaka yoka na bani na verset 6 elobi sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, et ainsi de suite. Yoka. Il a fait de largesse et tout. C'est lui qui fournit la semence aux semins et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre... Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Amen. Très bien. Donc, naza na culture wana. Pona makamanzambe, pona ko semer, en tout cas, je suis le premier na jar nangai. Ton église na zokamba, ngana ngana zala na semer. So moni na peste c'est que naza na ngote. Voilà. Mais il y a des gens aussi qui sèment. Oui, même na église na zokamba, même en dehors de l'église. Bato ana nzamatika bango pambate. Voilà. Nazongi ce qu'on a vu c'est que joie yango qui s'aimer. Pour nanga ezali mbongo ebele. Parce que mutu no na bona souffrir na zwaka nanga te. Mais ce qu'on mbongo busu na simba yango na kilo c'est na ke s'aimer na nzambe. Bon, nandimi kaka ici. Après na yeko joie, na kepe inde et pas na pasteur, na c'est tout ce que j'ai. Nzambe ina s'aimer, faut pas mbola ngai. A jupe, a bondel po nanga na zongi. Tant on a zongi na mona jour mususu na bonne pona moto paf abenga apesa $500 na bi ça me nanga oh no de vertige so kini na longoli 10 000 francs wana mususu na bombi pa na susu muto moka $150 oh na bi nzambe oh no mona za kwa ba film na bi te ngai fona respecta ka ba 10 000 francs parce que na komo kangisa mbongo e komo kola allez papa moko bon papa moko comme ne Philémon to sambela na ye mbote puisque azali homme d'affaires. Alors nde to bondela ki nzamba sungi ya banoki Angola bani tutu mais asomba pe moi ba parcelle na ye mais akutani na problème ki abotaka te. Ye mobali abotaka te. Famille pe babi ki abotaka te. Ata bali basi bakima ka bongo ke moi te mobali tutu bon. Moi si moi abiki moi sala ikobo na ndaka libali zate ale akimi. Mais siko te obondela pona papa nde papa ayo ko zwa mwasi comme ne maman Charlie aolandanga azape corps médical mariage salami ba bénir tout esili siko maman Charlie asabota banana mais on comprendre rien siko ba suka wapi et puis aleki âge à ménopause un miracle siko yo biso na retraite ti à décembre papa nzamba talisinga ke na bonde pona bango baboti
ah nabengi ami nanga na bitu zokende nabengi bango papa boya na ndako ezalaka le 17 janvier otokende na ndako na bango toketi na ndako bayambi biso balambi balambi tout esili tolie allez esili na bi bon message na ye nango omoni lelo le 17 janvier année prochaine le 17 janvier bobota mwana mobali comme on est Josué Lokamba papa abi amen mais la limite mais la limite maman paye moko amen aseki kaka mais avant que yé corps médical avec âge à ménopause yé pe mobali déjà abota kate aza stérile allez papa zuka ka biki na tembi atali na calendrier à pointer le 17 janvier à calendrier ezalaki pe na ne mususu pe à pointer le 17 janvier j'aurai un enfant Josué Lokamba nini esili après ce transport na biso to zongi 3 mois après moi ça José zemi donc oya ye ezalaki ba image ezali hein ba témoin ba image na ba preuve parce que tango babalani bakene na hôpital na Roi Baudouin basala examen bakene na Muto Modi Kembe basala examen na mwesina mobali bon mobali aza stérile bakepe ekosala 3e place mobali aza stérile mais sikoyo tango bamoni ke mwasi azwi zemi bande kwa mobali eza jamais wana il fait ça je m'appartient na bango encore ba jeune oyo ba escroc ba venturier ba finganga ndenge osakana te c'est yoram de lekaki ba bingani ngai c'est ça yangai na kuna ko to innocent bato na sala nga kuna makambo na te ba loba n'importe quoi ba même ko lobe pas épande kona ba onde kona ngote je ne crois pas a moi sinanga toujours sambela wana za pasteur na biso bola na bo jeune ki jeune te abanga nzambe mais bazali kaka bongo ti ba kepe échographie est confirmé mwana mobali tout maman zana 48 ans aboti na 49 ans ya azwa izemi na 48 ans aboti na 49 ans et voilà ti allez et combien de jours abota moi ça ke ko bota na pété aboti na ye mobali mwana mobali hein jour mwana bima na maternité ba bengi biso pona toya to sala prière ya mwana toye pe to komi ana famille pe yeye ndeko papa utu diofa aye na bato baye tala photocopie ya papa na trace papa azalaki na mwa trace moko mwana zuna trace wana tala grand frère mobali asimbi mwana atalobi oh pasteur limbisa biso tomi boti tobota me oyo tomi boti na ba signe eza na elongi ya papa ya yango tomi boti pasteur limbisa biso tobanda oloba ke mwana oyo azande mwana na yo mais limbisa biso tomi boti ngabi nzamba limbisa bino amen alors maman comment pas Josué Lokamba Josué Lokamba ouais si le mwana na za azali nde plein ndenge za balobaka mwana auza mayele moko usakana te auza un enfant mystère et cet enfant azaka mwana moko mystère na la côté classe te ni maternelle mais akotango banda 100 oh azo koma donc mwana na za comme mwana moko donc phénomène c'est ce que pour la lelo on continue les nini lisusu bosani na bosani te okatingai naza makambo na loba mais ngonga sikoyo ngonga ndi muteko kibiso voilà yango to senga mama ya une maman benga pelobi alobi atuka to lukata to achina kango pour bofuta soki bofuti batina te pana yo si to enchaîner to ça enchaîner ngo vraiment voilà to suka pour la ba to suka wa to respecta na suka au moins na siso lobate mwana na to botila comme Josué Lokamba TV ouais yango ba Josué Lokamba tala batondia la vie Josué Lokamba TV ba Josué Lokamba on les achète, hein? On les achète, il y a Papa Josué pour avoir plus de messages, de bons sujets à développer. Et je suis aussi là, je travaille avec Papa. À un moment, il y a des émissions qu'on fait passer. Là, Josué Lokamba TV. Ça n'est fini aujourd'hui, Papa. Tu as vu qu'il y a Katio. Pour Cécile Télé, tu as vu qu'il y a mais le temps, vu le temps, ça n'est fini, voilà. Merci. La bonne sur le biso papa to comme na suka. Numéro de téléphone et puis prière na biso wana otolande message batu bazobika. On est mutu ya makasi. Numéro de téléphone nanga ezali plus 243 plus 243 9 98 17 18 54. Amen. Plus 243 9 98
17 18 54. Yami Balé Zali, plus 243 89 91 91 055. Plus 243 89 91 91 055. Les deux numéros en Wana. Bien que nous on a sombi appareil en côté, et ça moi compliqué. Bon si ba numéro ni on sonne mais il faut un iPhone. Il faut penser que le iPhone wana na 12 Pro Max wana. Pour iPhone na zanango et ça moi na ngama ko ni États-Unis mutasomela. Yango ezali. Mais oyo kufi aneza ba oya. Te ba moni ato te oyo ba téléphone wana mususu. So peut te lobby au biso. Voilà. Mais pona ba la mona qui ezai combien 18 000. 29 000 messages. Pona zwaki na 21 000 appels manqués. Si vous imaginez. Bon, mais j'ai fait quand même un effort, il y a qu'à répondre à Bato. Je me rappelé. Mais au même qui papa, comment qui a eu Singana Lukayo, na biso qui est beau, ça là qui programme. Mais moi contre tes salamaki. Tu as répondre à message naïe. Ah d'accord. Je pense que abing angai na butu. Ah ok. Pendant que na sabu na za occupé journée mon malé. Pour na pe Lukaban nini ndaku et tout. Voilà. Alors na butu ça besoin. Toujours c'est na appel wana zenga. Oyo azana posa kosunga papa na téléphone a bien mais tu préfères mingi iPhone pour na iPhone azana ba problème ba crack wana te azo problème mémoire tout ça va vraiment moi passe moi iPhone m'aura bien moi X babani 11 Pro Max moi 12 Pro Max 13 t'es pour 13 de Robert Alibakou mais 12 Pro Max voilà et ça la peine papa moi bien to comme na suka papa to tikelo maloba ya suka soki ka ko bengi nga ozunga tende ko kosilika te ndeko musu abenga sali 2 mois ozanga te bebe sala nga passe nde akomelinga wi papa na sali 2 mois na obenga yo na zwaka yo te mais nzamba zwa lokumu esanga pasi donc selon te pede akanisa ke na osala nango ngane na bengi ye tango na bengi ye to solo likamuna kaka même jour nzamba bikisi amen essaye ko te nini te au moins siko ya persévérer mais kaka to solo li to prier à une solution sur place amen voilà yango na lobi ko lembate il faut persévérer ko lembate nzamba osala nazana mingi olobate na lingina prier soki ozali na mai zwa mai na yo to poza na mafuta zwa mafuta na yo soki po monike ezate sala kaneto simba maboko na ngai nzamba se manifester na bondeli nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Israël yo zali nzambe na nga Josué Lokamba yo créateur du ciel de la terre ozana capacité ko sala nyos de loin comme de près au nom de Jésus-Christ o se manifester katina bana o pe sa solution ya mikanda ya misala il y a promotion, il y a mbongo, il y a mabala. Au nom de Jésus-Christ, il y a une solution. Guérison et kota. Place aux obélana, douleur et limo, na ele cause douleur. Mai au simbi, pe ma fout au simbi, onction nzambe lata yango. Au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Dès que beaucoup mela yango, pe beaucoup pakolango. Guérison miracle, délivrance est opérée. Na déclaré et personne ne peut changer ce qui vient de sortir de ma bouche. Et kokisama na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Bah qu'il faut ingrédients pour casser. Salut Philippe pour aujourd'hui. On était là avec l'homme de Dieu, le prophète évangéliste Josué Lokamba Kounz, à qui on a eu à développer surtout sur son témoignage, un témoignage très édifiant. Merci comme ça à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à cette dame qu'on appelle Émilie Mayinga Seti. Merci à Nickel Chindou. Voilà, merci à toi pour la maramnia aux Arosala qui ont aidé. Papa Josué Lokamba aussi est là. Voilà, Nickel Chindou, merci à toi. Vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Il y a ma maman que je salue, Aminata Nonga Labile. Waouh, son nombreux basengahi. Mon bakombo et Zalaka. Tout tanga bango et ça bien, mais bon. Prochainement, je ferai la liste de vous dédicacer. Vous êtes nombreux. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Si Dieu ne revient pas, pour continuer à témoignage au papa. Merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Abonnez-vous massivement sur Chebiso Télévision et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur Josué Lokamba TV. Abonnez-vous très massivement sur cette chaîne. Au revoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia, Amela, Alata, initiative de maman Emily Seti Mayinga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la boulam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na nzambe. Bien aimé. Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins.
Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Seth Mayinga, Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération muneno ba osala le 24 décembre ya année oyo. Nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi. Bon est-ce que azangi baboti. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pamba. Et qu'on fout la orphelin mon classe. To pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. To bimisa Christ et quatre personnes to pesa na auto $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana tike façon na ko papolela ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.